Welcome, welcome, bienvenue, soyez le bienvenu, Karibu Kumeza, et la Kisarake, Nyon, soyez abisso, et ça déjà prêt, voilà. Ba manger, ba mangeuse, ba mourir à cuisine, ba mourir à cuisine, Jambo, Mbote, Shalom, famille Bota, Oye, les compagnons de Dada International, toujours fidèles au poste. Merci beaucoup à la grande communauté congolaise partout. Babi Kolamba, Bae Kolaka, Lilo, ba surprise, ça tellement ébélé. Oh, na kutana na ngune lubu oyo, na lobite Kolamba, Bae Kolaka, Lilo pebino, bosunga ngai na cuisine, bosunga na ba commentaire, ndenge nini na kosala, place na eshuaki, ndambu, mais na mikai ko se rattraper le quoi moi si atika kakaka, makambu bongo te, voilà, merci très cher abonné, na linga rabino mingi, toujours ensemble. Karibu Kumeza et la kisaka muta tikalate muta zonga simate biso nyonso toza abele iboso wane la kisaka ta otonda ki faut kaka au grignoter quelque chose. Bienvenue sur Dada International, le choix de l'excellence avec la femme à plusieurs options, la daronne de multitude. Dada International toujours fidèle au poste wana présentation ya bilubu na biso ndenge zalaka toza ina makimi bale toza ina mbika ai matungulu pima nangombe na biso, voilà ngombe na biso ndeza ki plan na biso ya mokolo ya lelo toloba ito lamba na sile ko sopela ngoma ya moto viki zaki na congélateur vi alina yaki kotala yango na luka moya ya kupanza yango ndenge kaka ezalaka, voilà lelo tokolamba ngombe batia mbika na un bon fufu, voilà wana tozaki na tomate, ndembi, céleri, poivron, tozali na piment, ail, matungulu, tomekaki un peu komixer biloko na biso ka ndenge zalaka toujours ensemble. Voilà, tomekaki komixer yango. Wana déjà tobongisaki mbika na biso ezalaki déjà pré mbika telmi ezalaka eloko oyo eumelaka nde nalobaki te il faut na bandana no mbika na biso etoka makanisi na biso ezalaki mbika ezala ya mbuma vraiment na sur ba mangeur ba mourir na ba amoureuse ya cuisine donc ba mona déjà maki ba comprendre ki mbika ndenge ngaki ezala to cheki pe mai na biso ya moto mai kuna pe etoka ki voilà mbika ya ko mbuma esenga mai ya kotokisa mena kutana na surprise moko awa soko zape ou raté moi kasi, voilà ba épices nanga la bongisa ki ezaki déjà prêt na zwi mbika na ngai pe na bongisa ki na zwi épices nanga o na sala ki tomate ai litungulu muscade na sala ki penza ba épices nyonso vi que mbika soko kotokisa yango ko sala mbuma il faut ekota ba épices sinon te eza mai na tchaki maki po na zaki na besoin mbika nanga ebima ya kokanga malheureusement l'homme propose des dispose a penza na eshuaki lelo penza na eshuaki yango na lobaka kolamba ba ekolaka mutayebi kolamba azate na salaka na poulet mbika na poulet eza awape ebimaka mbuma mais na comprendre tout oyo déception ezali to continuer kota la vidéo na biso tokoyeba iloko nini ekoisa Dada International à travers vidéo au mettant que femme na ba ki fona me rattraper, voilà na tie marina il faut vraiment kota biloko nyonso na zaki na confiance ya mbika langa ekozala na mbuma, voilà to leki na étape mususu tana ke mai ezaki ya kotoka na tie mo mafuta po mbika langa mbuma nango ezala toujours makasi na bandi pe ko kata na mesure mbuma na ngai nazokate na tsola boy ha epesi na bien na bandi lisusu ko kata na kati mbika na nga na kati mbika na ngai na mai na ngai ya moto, voilà na moni mbika na nga et likolo ebele boy ndenge nini mais na on continue ka toujours confiance faut ça toujours Voti kaba mourir na ngana linga bino mingi na bite na tikango e fini kama etoka en attendant na kendaki na bongisa ki viande na ngai ya ngombe oyo na tchaki na mai ya moto na longola ki na tchango sko na nzungu na biso ya propre toujours bopeto balobi kolia ebandaka na misu donc ce qui place aux olamba eza banado biloko zo sale les banano donc ici ça appelle moi petit, voilà na sikola sungombe na nga bien là na skole ngombe nanga ekomaki pré na tchaki yango na nzungo
na bongisaki pona kolamba. Après nazwi mayo na skolelaki na lekai na kosopa yango nazwi ngombe nanga na matisi na moto. Vraiment na tchaki nanu eloko te, na tchaki kaka ngombe nanga ya pamba. En attendant na yaki ko bongisa citron nangai et tanga aussi plutôt ail, ndembi, poivron, piment, céleri nanga na yaki ko bongisa to komaki na étape ya ko saisonner ngombe na biso. Il faut tango toka ekota be pisi note ekozala kitoko te. Voilà kolamba ba ekolaka wana kuna mbika na biso ezotoka ngape awa nazobongisa ngombe nanga ndenge ezalaka ta on a mixé biloko nanga tout c'est bon na esiko ko bakisa moi feuille na biso et puis nazui muscade nanga na bandi ko bongisa yango ko tia yango na ngombe nanga po déjà ebandaki kotoka vu que ebandaki déjà kotoka ebandaki pe ko changer couleur tozo mona nde na ba kité na banali kan étape oyo de façon que etoka na be épices nango po goût nango ekota ti na ba épices. Voilà ekota ti na misuni nazui moi marinade ndam na tia ki vu que viande nanga qui en peu belé et moi mingi plutôt yango nazwa ki na tia ki moi marinade ça dépend ya quantité a peu bilo nanga na mixer ki c'est bon ekokaki na ekozwa ba épices nangai o na bongisa ki po na viande nangai nazwi yango na ke na sopi bo na sopi yoka gukitoko wana mbika na biso na mpanze ezotoka kaka na tiaki penza mai nazali na vraiment besoin na nga te viande eza makasi na nga pena viande elemba. Voilà na tiaki penza mai na ngai na bite misu na nga peza ki ebele na bite na tia penza mai na nga etoka kitoko. Voilà na baloli yango po esanga na bien là nazwi na ekotika yango etoka. Voilà après na zipi ndenge ezalaka koto pe na bina beta tour na kende kotala mbika na ngai ifo mbike toka na zaki na tala boye mama na ngai yo epwanzani na bi jamais au déception nini na zena posa mbika mbuma nzambe ana kitoko kambala moko mais ekolekilanga mayele te toko récupérer ngo kaka bongo tana suka mbiko makambo esali ngai. Merci na ko rattraper o kaka na ko rattraper mon kolezali on a lobaka kolamba ba ye kolaka mtaleki mutna kolamba azate tant na tala viande ngai na mon viande ngai et limbaki bien tous les cas qu'on étape mon sousou ezaki étape ya kokalinga viande. Voilà na bongisa ki kalungu nanga très bien là na bongisa ki kalungu nanga très bien na tiaki moi mafuta na zaki vraiment na besoin ya mafuta mengi te na te sikoyo mafuta nanga tango belaki na te ba viande nanga et tout na zaki vraiment na besoin ya kokalinga yango viki mbika kuna déjà okoliango bongo po belaki na tiaki yango be épices na tiaki yango tomate matungulu ail na tiaki be épices nyonso na tiaki nyonso piment poivron na tiaki na leka une étape ona bandiko kalinga nini ngombe na ngai bande pe kopesa nga couleur ona bande kolinga na kalinga ngombe na ngai bien mbika na nga pe déjà ezaki pembeni wana ezaki presque déjà ya kobela bilo nange ezaki ya kobela mais eskalaki toleka na étape mususu étape na biso oskoyo epesaka déjà posa ya kolia. Voilà nini nyama na ngai ekaukaki bien nazwaki yango mbala moko na te na mbika tellement que nalingaki nasala mélange mais pasika na mtema na binzambe na ngai nkolo esimasi anasali nini mbiko vraiment panzani nga boye menga moko na yaki ko comprendre le pourquoi ipanzana ki to ko rattraper ngo na vidéo mususu to sala mbika na biso yambuma. Voilà awasko to continuer ki toujours na ko kalinga viande na biso kuna sko to zaki déjà viande na biso to taki yango na esika moko na mbika na biso. Merci beaucoup très cher abonné de Dada International, toujours fidèle, le choix de l'excellence avec la femme à plusieurs options, toujours ensemble. Abonné na bisoté, opé ba boke la biso moi coup d'œil, tout le rabino mingi. Voilà, on est toujours ensemble, les compagnons de Dada International, jamais sans vous, famille Libot. En tout cas, merci beaucoup. Oye, toujours ensemble. Déjà la kaninga qui vient de Nanga une grande partie. Na koma ki déjà na suka we koma ki étape ya suka ya viande na ndenge na kalingaki na sangisa ki yango na mbika na ngai. Voilà to koma ko kinde na étape moko ya suka. Voilà to koma ko kinde na étape ya suka ta ngombe na nyonso na lungoli yango. Voilà na taki yango wana
voilà kitoko penza ekalingamaki kitoko. Après na zubi épice na zaki ka na besoin mafuta mike na zubi épice na ngana bonisaki litungulu ndembi céleri tomate ya mbuma toujours ensemble boyebi ki ngana za nanga amoureuse ya tomate ya mbuma mais cela n'empêche pas ya mtu alambela tomate ya boîte mutu na mtu azana ndingi na ye na préférence na ye mais ngana préféré nanga tomate ya mbuma na elubu na biso. Voilà na bongisi yango kuna pe na salisiko mélange ya mbika na ngai esangana na viande. Voilà esala epe kitoko vraiment esala vraiment gumoko ya bien makasi. Voilà tobongisi yango très bien la mbika na biso esangani na viande na biso. Voilà en attendant kuna pe épice na biso ebandaki kobela. Voilà épice na biso ebandaki kobela ale tozui tozipi toketala siko épice na biso yango épice na biso pe ebandaki kobela na tiaki mwa mbuma pilipili ka ndenge ezalaka. Voilà mbuma pilipili eko rater jamais po epesaka pe goût ya bien ntango ozolia ozoka mwa pima esalaka toujours goût kitoko. Voilà na balola épice na ngai bien la namonaki ke épice na ngai ebandaki kokende bien na fongola nzungu na ngai ya mbika ekomai kotoka ensemble na viande na ngai ekomai kosangana et puis ekomai kopesa saveur moko ya bien ekomai kopesa rosité ya bien tellement na remarquaki mbika ekangamaka soko sali attention te ezikaka lokwa nguba soko belisa pe bien te elekisaka libumu donc il faut ebela to natali bépice na ngai na monki bépice na ngai ebela ki très bien là na zwaki yango na mélanger yango na viande na ngai et puis na mbika, il faut faire très attention kolamba ngo bien sinon te elekisaka libumu ma chérie okolamba boye ekomi obima comme camarade à toilette alors faut qu'on veille penza mbika et toka bien. Voilà ton na tchaki ba épice na ngai na balola ki yango de façon que mbika na ngai ezikate na comment qui vraiment ko veiller na cuisine nanga de façon que viande nangai nambika nanga na échoué lisusu te to échoué ki pété mais to ko rattraper yango ka ndenge zala kana tika ki yango ezwa temps yango tuka na ki kotala na monaki ke esala ki déjà heureuse et comme ko pesa résultat ya bien et comme ko koma presque à la fin biloko na biso ebela na zipa ki yango avtana tiki yango biloko na biso etoka tant biloko ezotoka kuna pe na balola ki fufu après na kotala monaki mbika nangai ebelaki. Voilà mbika na ngai ebelaki nazali na besoin lokwa na rata ki mbuma ezala pe ya mai te ezala quand même ya kokangama po esa bien esotaka pe lokwa poto ebandi ko sauter lokwa poto to moni kizes na mai te to trelka na mbika na nini nazwaki yango na kitisaki. Voilà na après na lekaki na ko servir karibu kumeza c'est ba bi karibu kumeza la kisaka biso nyonso to le katolia na bonsa ipesa nanga très bien là na comment pe koleka na ko servir biloko na biso. Bon appétit karibu kumeza wana za ba recette na biso to sala kingombe na mbika. Voilà ba épices na biso to sala ki to na matungulu ai to sala ki na tangawisi tozaki na ba épice moi tellement ebele. Voilà to salela ki to lamba ki na tomate ya mbuma résultat ya biloko na biso c'était bon, je vous dis c'était waouh ezaki vraiment kitoko makasi. Mutu a passé commande abonné na biso azalaki décidé. Merci Anthony Salama derrière la caméra pour la réalisation de cette image. Merci l'équipe Mouvement International toujours ensemble. Un bon foufou ndenge na lubaka, un bon foufou, un bon kanga journée. Voilà. Le quoi un Congolais qui se respecte voilà lia foufou ko liango pe na makemba ou ko liango pe na lo, tout dépend d'une personne à une autre. Mais biso abonné na biso mutu na biso commanda ki repas asengaki fufu yango to salela ki fufu ya semoule ezaki vraiment kitoko mbika na biso to servaki mupaya na biso abaki non madada biloko leki kitoko kotiela nga boule moko ya fufu te la lingi de boule na mona kaka pa elakisaka ke biloko esili. Merci beaucoup Sengi Nzambe azongi te tokutani très prochainement na émission